Mbote na baine so balandaka lipate ya Prince TV nga mama bio na ye lisusu ko pesa bino lisolo moko ba mama nazongeli lisusu ba mama eza pasi ya bauto be anga sikoyo na beta lisolo ya mama mo boye autu ko yiba na centre commercial eza pasi na mawa ma mama ko yibiza suka te so botali so trobi to landa ba témoignage ya bato ba ya poto ba yiba na bamboko lelo ba bota bana bizengi so totali papo ba yiba na ba poto ba bota bana ba kufa so totali bato ba yiba na ba poto ba lacha bana bilaba ba maneke lelo bana na ba koma ba conséquences mabote zo kimaka ba bazo mezo lwa bozo yoka ba témoignage te ba mama na nga non yeb sabino ozokosa conscience na yo ozomikosa me conscience no ozokosa ngote mama tozana ba mama ebele bakendaka église me moyibi batika te conséquence wana eza mabe surtout ba mama ba garçon to boy te ba fille pe bayiba ba mama ba garçon moyibi ke ba biloko na biloko ekitaka moyibi mama okende na centre commercial ba magasin basket à mwana na keza kombe 60 € bafutaka mwana mama na musana ye kokenda magasin koyiba ye pona ye penda po alekisa carte na ye ya bla sombelo kwa mona lokwa neti so asombelo kombo no se sili donc obi ba mama obazako motema nizaka nayiba demo wana sa vanda kati na ye liboso azaka na inani a renouveler mukanda 3 fois ko banga ba pesa ye 10 ans ba pesa ye 10 ans dans 4 jours avant 4 jours ayibi menzamba lo la sake ka ngolu tango ayibi bakangi ye ake afuti mbongo ba pesa ki contraction afuti na ye mbongo azongi après 4 jours ake renouveler mukanda nzambe ka yamba ba pesa ye 10 ans mais aussi longtemps ozoko yiba mbila za ko kango kazie na omutezo beba kazie beba ka ozo boma no mutu te memo yibi mbila pa botola mukande mbila mundele so apesi mukanda na yo selo kote yo ka soki bakangi oyibi eloko nini omutema moto mbose no ezalaka kofuta okepe na magasin penda obimisi mbo no sombela ba do motema na ekoka te do foko yiba kaka tout mona ba conséquences bete batebele ba yiba na bamboko lelo babota bana bizengo mona boti ba mapasa moko normal no ma musupu no mona bota na evi na mo makena ka yiba bilo aolia ya bana asombelo kwa 3 € ma bilo 30 est-ce que zo botuva ngo normal ba mama abana to boite mutu no so na poto aya yiba me yaba ya biso ba zero ekoma lokwa ki ya biso batu mundu no makaba zero te parce que batu mundu ya biso batu mundu biso ekoma lokwa koloka no yo pele so keno kana magasin so yibi te muteme ebonga bete elo ni no elso ba che mundele che o lemso ke po ko yiba no pe muna elo ngazo yiba yo kakale mso ya 10 € muna ka so moko ya 60 €. 60 €. Ba futaka mwana ana po sombele na eka 60 €, rien n'empêche. Le musozo kinika ko yiba manto a mwana. Siko yombo ono na carte bi o tiango kaka. Poto ba okanga yo futi oko somba na yo. Mais somba yiba somba. Somba. Ko yiba zela ngone importance te. Obando yiba ko yiba katiwa pi bana obando leta kablo et surtout boy bakate tongo yiba bongo conséquence kitaka na bana ko yoba mozo mona kaka na yibi de lo bakani na baongati na kesusu lobisu na ke ba yiba kangi na bato na koma na ekoma na nka bitidi abitidi ne lokwa moyibi boyo bakata ngo ba mindele ba tsaka biloko na bango surtout biloko ba jif bo faire attention na biloko ba jif bo tuna bato ba yiba na bamboko ba pesa bino ba témoignage jif soko atie loko na yi ndenga zona biloko na bango batiaka biloko na bango bakisi na bango ekontrolaka boutique na bango mobimba yiba na yo leka na yo lobe okobaka ndako bana babelaka malade yeba na gato kokende begizo un jour esenga yo kende kozongisa eloko wana siko so latiaki yango mwana
toka lisolo moko mama moko akende koyibela mwana elamba kenjo. Elamba kenjo le memaka mwana tina kufa biloko wana ba jifu bokenda akozwa. Oke pende okena yo, okeno kosomba eloko lobi pe ate. Dena bimi na bongo motema wana ya moyibi telemi evanda kati na yo. Okeno pe na bongo sombo pe te. Tika kana kanga moyibi na leka na nganzila po esa elote. Esa elote muto mono te me conscience non nzambe motemoni yo. Utika kola thabula bana bloka moyibi. Kita mwana una thabula moyibi bando ko ntombe so wenga moyibi. Moyibi tekelo po mwana pa koma moyibi sikoto bakono bando kanga mwana yiba siko yo mama osuka lo boke garde avec moi no yibaki. No bi ko conséquence. Bana musuba linga makambo wana te. Mwana zaka suna kina mwana ngana centre commercial asimbe loka bi amona suko asimbe yo bosina mama sa. Bana musuba linga ko yiba te. Aobanga ebike ba tango soko ko yibi. Kolela mbila koya. Ni ba mama mususu ba yibi sa bana bangwa. Ngana mono na centre commercial moko na vie juif. Mwana pena zo lekisa mama pena zo lekisa mwana na parc à miliki et l'équipe na wa normal ta niveau ale mona lo biso ko mundu mi boba akomo boba loka kasi ayibe loka batu na magasin kasi lobi kasi munte makilani ke ganga mona okoma moyibi obi jif wana pote loko na magasin na lobaka eloko ni ba lobaka po batia bilo na mona magasin yo yibi na yo bimi na yo. Et là, comme ça, on a eu mal à l'aise. Et là, comme ça, on a eu pour le monde à l'eau. Si on a tout le monde à Kanato Longola. Et là, comme ça, on a biloko moyibi ba mama botika moyibi se futa kate eloko ni rena pesa ko pesa ba futa kabana yobo mama osala kalekisa carte besombela mwana eloko mama esa nini so someli mwana eloko biloko okendaka na zwi amomba mona ba onga tena leka nanga atala magazi ba monte bongo nzamba lola moni yo te ba oto te biso ngo dornyoma bako yiba na penda to ba yiba ko mona pe mama so ayaka na église afanda bini pe mais le beke na ko yiba ça tu on a mis l'église yiba ko na bana memi yiba ko sapata memi yiba ki est-ce que c'est normal ki moyibi futati moyibi ti wapi boyiba ka tu ka ba témoignage kala batakala ba yiba lelo bazo ba conséquence bele asana mona kizengi nanda. Yo si mona kizengi wana lem su famille tebise kandika ya ko ko yibela mwana na miliki na Auchan. Nega zo ko yibela mwana na miliki na Carrefour. Et puis ni so ba pesa ya ngone. Vino mo koma na mwana kizengi na ndako mo setel ko la mwana kizengi. Ale conséquence on a modem to ko ma kufuta ko mbongo ne loko ayebite. Yo mo mtu mama mtu ke na ko lukango. Est-ce que c'est normal? Moi ba mutu muso akoti na epe na kadi penzako ayibi na ye bilo ahulia pardon bilo ahulia okepe na nzungu lambie mono musunyo bando ko lambe fimba akake bela hati mutu va normal mutu fo yiba bilo ahulia. Nebi fi moko boye aye kutuko na bilamba bana akokota na leader na €3 abimablo a €30 bilamba bana ke mona kako haketo mona so mona sengie pe basket to ko na so basket mona yimo ka bimine na basket on ayi bien ye jamais somba na mbongo na yebi fi on a très bien muso na eka ya ko yiba rane kaka ya yemo ko ya kolata ya ko yiba ya bana ya ko yiba conséquence e futa un jour na vie vini mo yiba kaka. Oui, mais jif bambongo na bango. Bandibu bambongo na bango. Ba Sénégalais bambongo na bango basala ka commerce za ba pour moko mabe ya makila batu. Yuka si makila na poelela fo mututi. Muno boti mona bela kamade eba na kate ayo mama muyibu sala kiti. Le mususu kutu puseta mona soba ba yibela. Light mo soba ba yibela. Oya chanoka mona bila mama muyibi. Maman.
toza ba mama mitema minene ko ba mama o balinga bana bango na bolamu onga lingala buta pesa mwana nga kado elamba te oba kado wana azo kayo ka pesa mwana ki elamba ki toko lem sa sumi elamba na so ko tuna bagazem su 150 ko a pesa pena kado 150 ayiba ki yango yo ba mama mususu baloba a sa anniversaire mwana lobi na lingi ba kado te na lingi mbongo eza mingi opesi kado ali mama ona lo loti ba pesi o kado mona ona lo pena buto lo tapenake elamba ne bimisi mwana makwanza ba yiba ki yango mwana belika bongo pona elamba kado ba mama totika miyibi eza mabe surtout tali plupart batu ba yiba ka trop eza ba mama ba yiba ka trop na ba magasin mama ba yiba ka trop papa o akenda musala po ayiba eza pasi mama kene musala te ayiba nika mutema na biso lingi biloko ya minene lingi biloko ebele mbala moko tokomisa ngo tina bana ali yango mona mususu baba mususu akenda nika garde avec ko bisa mona ayibaki bandi bo pe balakisala bango bana eloko te yo moko makila yo moko mama ekiti na bana po yo mama ozalaki moyibi oleta bango bilamba moyibi bango mpe bakomi kolandaka ndenge mama ozala osala mama botika moyibi koleta bana biloko ya moyibi efuta te biloko wana eza biloko moko eza bien te biloko moko nzambe opinir nango trop surtout biloko ya bajuif na biloko ya bandibu oyo nakena sate komasa baomona bango bato te kende yo ke na primaire koko oyibi okoti soki oyibi biloko ya primaire kona sacrifice ni basalaki mpo bateka oyibi mokolo primaire kona sacrifice asala bano bakozala sacrifice na ye kila toka nabola mwana kizengi nabota mwana tambulaka te nabota mwana atangaka asoi mpo okende koyiba eza mabe mama botika moyibi mama bayibaka trop koleka bapapa moyibi efuta te conscience na conséquence ezotikala c'est très dangereux na moyibi itoko te mama ayibaka ntango nyonso kosumbela bana sumbela mona kende sumbela mona basket yo linka bana balataka banike olinka bana balataka badidas balataka wenze te lekisa carte bleue pona wenze soki yiba ba omona yo pona wenze batelemaka mvunzi moko atemi 4 mvunzi batelemi yiba siko batala oyiba na wenze te mena magasin oza prête koyiba ndenge osumba na wenze ke sumba pe na magasin kaka na osumbi kana magasin oyibi na wenze koka ofuti mbongo po eza 5 euros makambo botika moko nzamba lona ye boteya biso na église bamama bazoteya biso mama tona azoteya papa kalamba azoteya makambo botika je moko auta koyiba siko bapesi contravention mbila apesi kazi nezobeba kaka o deuxième fois bakanga soki troisième fois bakanga na moyibi siko faut koluka avocat mpo danger yela ete yayebi conséquence koyiba eza ntina te merci na suki wana nzamba pambola bino bato boyoka ngai mona conseil boyoka nga bokomela nga botela nga pe ba commentaire bo manai esala nga pe bien nzamba pambola bino na pesi mbote na nga na mama Lili matondo sikazali nzamba pambola yo na pesi mbote na nga inela lingunga nzamba pambola ona pesi mbote na nga na président Sami ya ba libanda na pesi mbote na nga sous c'est pas ya le padre de la presse wana papa bino nzamba pambola na tiki bino mbala sima so yesu azongi te to okuta na biso susuka na ba masolo bye.